pasi pe mawa, mokili mawa te, sango ya pasi la famille, sango ya mawa, sango moko ezosala pasi na motema, surtout et encore concernant comédien na biso Papa Alain Mabana. Ebele ya bato toyebi Papa Alain Mabana, ebele ya bato tosepelaka na ndenge papa na biso Alain Mabana ajouaka, ndenge asincarnaka na ba rôle na ye. Chaque rôle que bapesaka papa na biso Alain Mabana, en tout cas ajouaka go kitoko. Na ndenge ya kojua ya Papa Alain bandeko nanga ilakisaka toujours et encore que Papa Alain alingaka penza musala na ye, parce que na kilelo oyo eza mwa pasi pona koyeba soki muto oyo alingi musala to soki muto oyo alingi musala te. Il y a de ces personnes basalaka na bango kaka tikaka na sala naza na choix te. Mais il y a aussi de ces personnes bandeko nanga asalaka musala parce que alingaka musala na ye, parce que asepelaka na musala na ye. Ebele ya bato bazalaka pe bongo, basalaka pe bongo na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Ebele ya bato tomonaka mwa dollar, sin moko dollar ezalaka na chaîne na biso Etoile Nines TV. Bandeko nanga ezalaka toujours malamu, bino boyaka kofinga mosusu botielinga mwa sucré ka ndenge ezalaka ka na signe ya dollar wana. Batiaka mwa ba $1, $2, otieli mama Etoile Nines TV mwa secret na mafinga o bofingaka, parce que banalize o tosalelaka bino bandeko nanga ezala musala moko makasi kane bofingaka. Lelo tolobi na lobi ke na vanda nano 3 jours sans kotia émission. Ebele ya bato bando benga mama Etoile ni mikolo ekomi nini olali boye pona nini bozalaka bongo botiela biso mwa ba secret mama Etoile na melaka na système moko ya malamu. Joyeux anniversaire na ba oyo nyonso ba célébrer ba anniversaire na bango lelo bandeko na ngai. Je sais que vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses oyo bo célébrer ba anniversaire na bino de partout dans le monde. Etoile Nines TV a dieko souhaiter bino ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya kitoko. Ba sincère condoléances na ba oyo nyonso ba olela toyebi ke bien sûr to sala bimission, bien sûr to beta masolo, bien sûr to sala kisongi songi, mais kande na lobaka izana bato mosusu na minito yo papa kufi, mama kufi, oncle kufi, grand frère, petite sœur, petit frère. En tout cas Etoile Nines TV na équipe na ye mobimba aye ko présenter bino ba sincère condoléances na système moko ya bien. Pona ba oyo bazoleka na ba moment très difficile. Comme d'habitude, Mama Etoile nazalaka mwana nzambe na eko encourager bino que situation oyo bozanango eza situation oyo ekotikala libela te. Eza situation moko ekoya pe ekosila na ndenge moko bien. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Moi sensibilisation na ndenge moko kitoko, na ndenge moko malamu, na ndenge moko bio, na ndenge moko kitoko bandeko nanga ba mapango ya koteka bandeko nanga yango wana sombelaka bana na yo lupangu ekozala malamu.
Malamu mingi la famille. Kande to lo baba mapango eza na $750 ya pamba osombeli bana na yo lupango. L'essentiel oyebike avenir ya bana na yo eza assuré, futur ya bana na yo eza assuré. Pas seulement pour na bana na yo, mais il faut kotala pe lobi la famille. Ozala na poto te, mutu nyonso ezalaka toujours malamu ozana mwa bisika na yo ya kovanda. Oyebike ta ona okola naza na mwa place na nga na okendo vanda, na kozala na mbongo peut-être te ya okendo vanda na ba hospice de vieillard sikoyo naza na mwa place nanga na kovanda e kozala malamu. Voilà. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu na makambo ya papa Alain Mabana, toye lisusu bandeko nanga kandenge boyebi biso soki ya koloba ezali tokoya tolobi soki pe ya koloba ezali te. En tout cas moyen bomo na biso ezate pe tokoya te na système moko ya malamu. Avant toko tanamo mozindo ya nini ezoleka na via papa Alain, avant toloba nyonso o tokoki koloba ekozala mwa biana ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka bémission ya sika bandeko nanga bato sika pe bakotaka yango ne ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na mama Lisi mpito ya balisi, na pesi bambote na mama chérie mama Eugénie Zemanga. Bambote nanga na madame Judith Diampovisa la parisienne et pourquoi pas ndeko na biso Jolo quoi et sans oublier Basila. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon a ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to olingi okima suki pe mandefu ya pembe. Benga biso na lombango po awa to zalina solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation kandenge zalaka na ndenge moko kitoko na ndenge moko malamu na ndenge moko goût na ndenge moko bio bandeko nanga Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili. Gavker ayeli biso ba solution ya kafu balobi na Gavker bika na yo libela na Gavker okosimba na yo mwana na Gavker bota ndenge olingi na système moko ya bien na Gavker place ba solution ya kafu pe ba solution ya kilikili ezali na ndenge moko ya malamu. Ba o nyonso bazo nyokwa na makambo o etali santé bandeko nanga na yebite sukali na yebite tension na yebite bandeko nanga o nini etungisaka yo. Solution eza nango kaka na Gavker. Gavker azawana azosungaka ba papa, azosungaka ba mama, azosungaka pe bilenge na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Bandeko nanga ebele ya batu toyebi que mwasi ya papa na biso Alain Mabana akufaki, c'était le, si je ne me trompe pas, hein, le 25 avril 2022. Donc na 2024 oyo mwasi ya papa Alain a totalisé déjà 2 ans et quelques mois na mabele depuis akufa atika biso.
bien que ebele ya bato ti lelo ti sikoyo batunaka sikoyo papa Alain akobalaka mokolo nini. Il y a même de ces personnes oyo babando kanisa peut-être que je m'excuse papa na biso Alain Mabana peut-être alingaki abala mama na biso Léa Ndaya vu que tango babandaki ko jouer soki bazo jouer bango mibale bazalaki ka mwasi na mobali eyaki kosala ke bato ebele babando kanisa ke na vie réelle pe bazalaka mwasi na mobali. Alors bato ebele babando tiela penza papa Alain motema ke non papa Alain akobalaka ka Léa Ndaya mais toyaki komona biso nyonso mariage ya Léa Ndaya ndenge esalemaki ti lelo bato ebele bamituna kaka siko ça fait déjà 2 ans au papa Alain azobala te est-ce que azalaka na mwasi mosusu est-ce que bon wana penza na okota na ngate kande na lobaka ba vie privée ya bato etala ngate musala nanga eza koya ko pesa bino ba information ko sala ba analyse ko pesa mwa toli na ndenge moko ya malamu. Lelo o na ye toyaki komona mwa video moko ya papa na biso Alain Mabana akendaki na place bakundaki mwasi na ye papa Alain akendaki penza ko sokola place wana talaka basalela mwasi na ye Pierre Tombal ya kitoko basalelaki ye ezalaki le 1er août o basalelaki ye la famille kande toyebi le 1er août ezalaka journée ya ba parents ezalaka pe journée oyo batu bakendaka kobongisa bongisa place bakunda bawei. Donc soki papa akufa to mama akufa to ndeko na yo ya famille akufa ezalaka jour o boke bo sokoli to mona ki pe nde ezalaki jour basalaki inauguration ya Pierre Tombal ya mwasi ya papa Alain. Koya kovanda ka boye toye komona lisusu papa Alain Nzoka akendaki lisusu na place mwasi na ya kufa bakundaki mwasi na ye plutôt papa Alain akomaki na ye ko sokolazo nika bandeko na ngai otala penza na elongi bolobi yo nzambe na nga nzambe ya bomoi o lisusu nini o makambo lisusu nini lisusu ezokende nini lisusu ezosalema bandeko na ngai ebele ya batu baye kotuna mama Étoiline sikoyo na ndenge papa Alain asali bongo azosokolaka seke mwasi na ye azalaka na motema seke papa Alain akotikala kobala te to ekozala ndenge nini parce que tomonaka mibali ebele bazalaka soki mwasi akufi omona mwa une année deuxième année au plus tard la plupart ya mibali babalaka mais papa Alain c'est comme si makambo kobala ezokota ye te mais aza mingi focalisé na kokufa ya mwasi kandenge akendaki place bakunda mwasi na ye azosokolaka azonikaka ekomi kobangisa mwa batu na ndenge moko ya malamu. Alors comme d'habitude kande na lobaka mama Étoiline tango ayaka koloba nyonso ayaka pe kobeta masolo ya nyonso na ndenge moko ya bien. Bandeko nanga je sais que na kilelo oyo to depuis kala soki mobali akufeli mwasi ezalaka mwa pasi omona mobali avanda la plupart ya mibali susi wana ebomaka bango yango bomonaka mibali mosusu mibali ebele bazalaka soki mwasi akufi peut-être après 6 mois alingi abala mwasi mosusu pona ko se consolaka eza te keno babalaka basi pona esengo te la plupart ya batu babalaka na bango pour que ba se consoler batu mosusu bazalaka bongo siko na kote penza ya papa na biso Alain Mabana soki totali alinga mwasi na ye alingaka toujours honorer image to mémoire ya mwasi na ye yango to monaka ye azalaka kaka alingaka pe nti lelo 2 ans yango yo aolinga na ye nanu makambo kobala te parce que aza mwasi yo bavandi na ye bambula ebele babota na ye bana en tout cas peut-être de son côté aomona soki peut-être na bali lelo mwasi nanga ta place akozala aosepela te mosusu pe papa mosusu batalelaka pe bana parce que bandeko nanga kobala oui c'est bien c'est vrai mais il faut pe kotalelaka bana parce que mama ebele bazalaka oye okuti mobali na bana yo pe baye kobala yo ka ndenge ezalaka olie obatelaka bana omona papa ebele mama ebele plutôt bakomi kokanga bana wana nde miyibi bana wana nde bandoki arrivé même au point ya koloba keno bino nde bolia mama na bino omona pe mama mosusu soki mwana aza na mwa problème mama azoyebisa mwana keno kende
na place bakunda mama na bino kendo senga ye eloko wana nyonso bandeko na nga edécourageaka mpe mibali mosusu omona mibali mosusu balobi nakobokola bana na nganga moko nakolisa bango ntango bakobala nde nga mpe nakobalaka tomona bapapa ebele basala bongo baboya na bango bamakambo te keno mama alobaki bana basalaki ebele ya bapapa baboyaka bamakambo wana yango bapreferaka na bango malamu kasi abala na ye te ye moko abokolaka bana na ye bakola na ye moko azwi bango na maboko na ye mibale baparents ebele bapreferaka na bango bongo basepelaka pe bongo nayebi te na kote ya papa Alain soki ye peka na ye eza bongo mais eloko nga na koloba surtout soki papa Alain a se sentir que aza na ye bien ndenge azali sans mwasi en tout cas problème na omona na nga yango te akoki na ye kovanda ti mokolo ko se sentir que il faut na bala akoki ko bala soki pe amoni que il faut que na bala tala kaka en tout cas na ko encourager ye que abala ezalaka bongo mais onga na talelaka mingi ezalaka bana parce que na makambo ke papa akufi mama akufi batu oyo basufriraka makasi ezalaka nde bana baparents bakosufrir na bango te surtout soki peut-être mama akufa papa akosufrir na ye te ayebi ke naza na mwasi alambelaka nga sokelelanga bilamba akoya komatisela nga moral ata soki naza ya kolemba mais problème amonene ezalaka nde bana nde ezalaka stress ezalaka souci ya makasi parce que bamama ebele omona aolinga akota boye na ndako ya libala aya kosepare mama na bana na ye de l'autre côté pe tomona bapapa ebele omona papa akufi mama atikali na bana mama atie kobala mais mobali wana aolinga bana mama te akomi kokanga bana mama wana bandoki alingi kosentir bango na ndako na ye te akomi komona bango neti bambanda na ye wana nyonso esalaka pasi esalaka penza pasi ya munene pasi ya mukete yango ezalaka toujours ya motu ya premièrement okufeli mwasi okufeli mobali talela nanu bana okoki kozala na yo na mwa mobali na yo mwa kandenge ezalaka makangu na yo mais talela soki makangu yango wana omoni ke akozala un mari responsable to akozala une femme responsable wana nde okoki kotia ye na ndako ya libala mais soki eza kaka omona déjà bizaleli na ye azomilinga ye moko mingi en tout cas bato wana ekozala bien bazala musika na bana Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozwi 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu Voilà la famille kande na bando loba makambo papa Alain mituna ezalaka ebele batu ba mitunaka eloko kana osenga na batu to tikela papa Alain na biso temps soki ngonga kobala ekomi ye moko kobala soki pe ngonga kobala ezate en tout cas tokoki kosala pe autrement te tokoki pe ko forcer ye te que non papa Alain il faut ka obala te donc to tika ye abala na ngonga na ye abala na tana ye abala na ndenge ye moko akolinga soki akoloba que non bana nanga bakola babala ndenga pe na koya kobala gloire au Seigneur tozela kaka oyo ye moko akoloba
to oyo ye moko akolingana ndenge moko ya malamu. Bandeko nanga kande na lobaka toujours et encore biloko ya kitoko eumelaka nango te. En tout cas tokomi kokoma na suka ya mwa partage na biso ya lelo. Kande to lobaka toujours bosalela biso ba partage, botiela biso ba j'aime, botiela biso ba commentaire, biso to sepelaka na ba j'aime na bino, ba partage na bino pe ba commentaire na bino esalaka biso malamu mingi. Pona bandeko mosusu o ba mesana na bango ko finga biso tozalaka na biso na problème te bokoya ko finga na yo ka ndenge ezalaka, mais na suka kobosana pete kotiela biso j'aime na ndenge moko ya kitoko. Permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine.